Mbote na bino ndeko balandi partout mais ça na kolanda biso na Tindika télévision chaîne idéale mais la kamino ba actualité na tango isengeli ne lobaka toujours kimia érigné partout na mabota na bino mokolo lelo bandeko balandi toye pona tina kosulula sur actualité politique ya République démocratique du Congo et surtout mingi nde to la kabino analyse to décryptage ya ba actualité ya mboka na biso mokolo lelo to ko bela démission to ndenge ba sanctionner de Covid Vidi et Chimanga pelisusu tokolobela lolingi kani franc congolais ezolia malisusu na Bunagana et bongo tokolobela ba produit outika nyamakasi sezali saboté awa na interne na Kinshasa pelisusu tokolobela guerre ya bayakana bateki en tout cas bandeko balandi bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso et ko ça na biso bien et surtout bon manquer te continue biso ba suggestion na numéro ils allaient afficher na ba ya écran kasi yambona bandatika na pesa un grand merci à nos boss orifin qui sont belongo na papi Kelly mokolo lelo bandeko balandi kaka ndi na utikolo ba tout à l'heure tokolobela likambo etali nde bango babengi yango démission kasi biso toyebi ezali sanction tolandaki na mikolo eleki nde Covid et Chimanga lolenge kani ba filmaki na caméra cachée lolenge kani asali kosala cop tokala eloko to telemanaka rétro commission pe ba propos diffamatoires à l'égard ya chef de l'État komi lobela ke yende mosusu te yende donc to sali pe so addition ndenge kala moto nanga ya kati bandeko balandi video oyo esali pasi pe mawa komona moto babengaka conseiller spécial ya chef de l'État obiso sto ebi lelo oyo ba video ebimisa ela moi tozo yango tozongisa ngo pona bino tengelo ndenge kaneza ndenge na ya sala yango déjà kala soka qui pas investisseur ou bien ça na public bien abato na ye a dénigraka la personne du chef de l'État pas lo barake na kala ebiete po azaki eloko te c'est grâce na bango nda kominde yazali donc tozoka discours wana na baike ebele oto yebi azalaka na ceinture to na ba au cadre ya UDPS na tango wana ndeko kabunda salaka kokamba tozo constater donc ezali solo e bande ko betama donc bango selon bango na mutu na bango bayebi que moto akomi de sika boye grâce na biso poto ki discours wana na kabunda to yeko yoka ngo lisusu na ndeko Vidi et Chimanga pe tozo kango na ba conseiller ça ila wapikani bazoyoka na ba boîte wapikani ba okenda ko sala ba tapage bazolo bakaka même discours kasi to saluer initiative oyo ya ko sanctionner conseiller oyo atika ebonga wana pe justice et sala musala na yango kasi parti ande Covid et Chimanga DCU et ça déclaration nango kaka pona koloba bazo réitérer confiance na bango na chef de l'État malgré makamino so ekomi aki la faute tomituna ceux qui vidéo ane bima kité ceux qui parlent ba propos wana te mabelika ki ekomate mettons to lobaka makambu esengeli to assumer peut la conséquent ya makambu to lobaka et voilà ba retomber ya ba dire na ye devant ba paya et à quoi ina motambo ya amabe bandeko balandi nde na utikolo ba tout à l'heure toujours continuer na maso na biso mokolo ya lelo esengeli koyeba que Bunagana o déjà toujours kinde 4e mois parce que toza na 3 mois na mikolo na ba semaine oyo Bunagana eza toujours na maboko ya banguna wapikani déjà ba vidéo to l'accès yango te pona bino to sala publicité na bango te ezali ko circuler pe ba média ezali ko dénoncer yango ba lobi Bunagana franc congolais ezolia malisusu te ezambongo ya ba rwandais ezali ko circuler c'est-à-dire ba milice ba bengi déjà ba famille na bango ba bengi même ba commerçant Bunagana comme lokola village moko boye ya ba commerçant ya ba rwandais oyo ba congolais na biso bakangami na captivité kuna bazali ko servir bango kasi tozosenga na bakonzi ya mboka likambo oyo esengeli chama au clair solution izwama pona bandeko na biso baza na contre wana tozali ko plaider kolela pona bango malgré armée ezali déjà mobilisée ezali ko se préparer pona ko attaquer mais ezali ko umela suki koki kotambusa pena makamwa lombango po batina ba bikisato ba délivrer ba ike bazwami na village wana bazala pe
libre pe bana mo bakende na classe na ndenge esengeli bandeko na ebike balobaki mingi oh facha vanda kate arena kufia kokende boye na boye balobaki à cause de la représentée par président et assemblée nationale Mbosso kasi baiki bandima kité nde tozolo baboye ingénieur Mike Luzadio ako balancer biso moi extrait image olengi kani ndeko Mbosso ayamba mikuna wapi ba obsèque ya reine Elisabeth ezali bien ko salema naloba kitokoloba masolo kilikili baiki nanga bandeko balandi kasi tika to banana on lisolo mo muke to ebi mwana mboka Jean-Pierre Mbemba oyo asali membre ya ngambo na biso kotoyo alongwaki deja na ngambo kuna to ebi bango batikalaki Joseph Katumbi elongo na JKK na Fayulu na baiki na mona ba depta on basali ko continuer na ngambo kuna kasi na baiki msu ba traversaki de l'autre côté na union sacrée y compris mwana mboka Jean-Pierre Mbemba kasi ça ko ça va tourner na ye ya ko se présenter en 2023 comme candidat kasi azana base ya monene oto yebi to mona ki descente na mbandaka lolenge kani baike bayaki ko répondre favorablement to yebi force ya base na ye kasi bato abundaka na bango wapikani asalaka lit bazali réfugié na mboka Brazzaville pe bazo lela po bazo mikuta nil par bamsusu bakomba peintre bamsusu ba mikuti soki wapi na yango bazali kosenga na président na bango ya parti ata la peliso na ngambo na bango pe bazali utile pona makambo ko salima ya ba élection ya 2023 ingénieur Mike balinception na élément plutôt zonga na maso na biso c'est parti nganze tout ça mais là vous avez compris que ngana bino to zandenge moko ngana yeba na kanaka un jour na kokoma peintre na mboka ngai ke nganze yeba ke un jour na kokoma peintre na mboka ba batalaka batozaka bango na ami na Facebook amona ka ba publication na sala Bemba sa tindela nani mbongo wao ngai moko mokonzi na bino ngai oyo soka sana geste ya générosité ko sala akubanda na ngai mais asala yango ya azana azali na lae na boloko ngane tuzo solola yebisa bana po yinda bota biso bazala na kimia so na bimi na kosala nini na kosala de façon que bazonga officiellement abimi na boloko ça fait déjà combien 4 ans ngoti ba futi bolandi tobo sanaka te que tokozalaka kaka na besoin ya ba oyo basungaka biso ndeti nga na kozalaka kaka besoin na papa Joki Kumanda il est le seul à chaque fois émission elekaka na suka azaka na bloc note pona kobenga mama journaliste koto lobi mabe koto yo tala penser na yo suki awa tala na tindelo élément moko boye c'est documenté nde un grand merci na yo place oza papa Joki Kumanda depuis Londres tokozalaka na besoin ya bato aboye tango ba papa o mikolo baleli bazali ko se retrouver na Brazzaville sans de quoi ya ko tenir ko bima pena mutu po musala ki peintre oui eza musala y a pas de saut métier mais eza pe musala ko relier les 2 mois te po eza misala mikemike to benga ngo ba coup de main atala bango pe lolingi kandi ba travailler kana ensemble po lobby ba kozala pe utile kasi tozo continuer na masolo na biso tolela kamikolo nyonso butu moi social ya ba congolais ali malamu te social ya ba congolais ali malamu te kasi initiative ya mokonzi ya mboka la personne de Félix Antoine Tshisekedi alobaki non ole ba kulunda ba se multiplier ko le to boma bango ndenge ezalaka na kala opération likofi beta kuluna bomaye ko tirer à bout portant bokanga bango bocha bango na kasho moko ya se ya mai ya se ya mabele ya lobité baza ba être humain bakoko za pe utile na société nde bomona ka ba ikenyoso bakuluna bakanga bango pona kokeleka nyama kasisi ko sala ba travaux forcés ngo ezali nini tout à l'heure ingénieur Mike akobalancer biso image ba sala ka ba ban bazo sala pe production ya maïs
kasi eloko nini ememi biso to proposer bino élément oyo tomoni Kanyama Kasese depuis ebandi ezali ko produire masango ya kitoko pe ya malamu balobaki bando teka mananu kuna na Kananga pe na parti ya Kasai po esunga population à côté kuna tomona ki na mikolo eleki lolenge batu bazo ki Kasai nzala eleki na ndenga kosakana te mai kutu ba osoma na ba bassin mawa tro Kasai ekotaki bokauki moko mibakutu koloba te bandako ya malonga te biloko ezobota te batu nyonso balongwaki Kasai bazoya ko se réfugier na ba pays voisins yango bomonaki même bana basi oyo bafinga ko tolingi baluba te na mboka na biso bolia kambwa bozoya kobebisa mboka na biso oyo biso ba kivusien oyo biso ka tangasien oyo ni bakomo na okiango kaka na mikolo ne mokonzi mboka lobaki te ba produire ba masango wana batekela na bango na prix moko abordable et puis ceux qui bango ba sombi ba komi bien nde biloko wane ko kita na capitale en attendant pe projet à 145 territoires et sali pe en cours ndenge ni ya kobongisa nzela po biloko wane ya malamu wanzela za mabe biloko ko ya nango mais kozwa ta ebele na nzela ko beba e kozwa ta ebele na nzela ta mususu ekodinda na potopoto ta mususu ba inconvénients zali ebele yango biloko ezali koteka mano na Kasai kasi ezali na moto moko abengami moto ya mbongo moto ya makasi azali kosomba biloko wana nyonso ba masango banini batona biloko wana tu olakaba olasalela biloko na epona kotumba pona kobebisa kobwaka po population amona kaka nzala balobake Félix Antoine Tshisekedi a échoué na yango mona mboka a dénoncé azali combattant ya ide pensionnaire Mike balancer biso to mona no production ya ba masango yango après to la explication ya mona mboka combattant a dénoncé makambo oyo to landa. Mois de juin, mois du début de la récolte au site pilote du service national de Kanyama Kasese. À l'aide d'une moissonneuse-batteuse ou à la main, ces ex-jeunes délinquants s'attellent à la moisson. Des maïs qui s'étendent sur des milliers d'hectares, le tout sous la supervision du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik. Cette année, au regard de la grosse production attendue, le travail s'effectue des nuits comme de jour. L'objectif du commandant du service national est clair, terminer la récolte avant le retour de la saison de pluie. Il faut maintenir les caps. Il est ma bloc de Ion. Vous allez tenir ici. Moi, je suis là où on a l'Oubanza. Comment on va se d'ici la fin du mois. Il m'a dit qu'il a marqué à l'Oubanza. Dans le mois de juillet, on va F, G, H. C'est bien vraiment maintenir la lutte. Dans le lobby, Bukanga Lonzo, il faut piste ça. Kanyama Kasese, il faut piste ça. Président, on va toucher les sociales. Kanyama Kasese, ce n'est plus que l'agriculture. Depuis l'arrivée du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik en 2019, suivant les orientations du président de la République, le service national diversifie désormais ses activités. Les jeunes désœuvrés d'hier, communément appelés Chégué, transférés sur ces sites, ont le choix entre plusieurs autres formations, notamment la menuiserie, la soudure, la construction pour ne citer que celle-là. Les exemples les plus éloquents sont ces bâtiments, dortoirs, centres de santé ou cantines en construction, œuvre des désormais bâtisseurs. Ici, tous les matériaux de construction proviennent du site, hormis les tôles et le ciment. Autre exemple, ce sont ces bancs entièrement fabriqués par ceux qui jadis étaient mis au banc de la société. Grâce à eux, les élèves de la RDC pourront désormais étudier dans des bonnes conditions. Ainsi, le service national se veut être le premier partenaire de la gratuité de l'enseignement, cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kanyama Kasese, tout travail compte et tout travailleur devenu agent à part entière a droit à son salaire, ce, depuis 6 mois. Ceux qui sont assidus et réguliers bénéficient même d'une prime, une transformation de vie, une réintégration au sein de la société assurée. Kanyama Kasese n'est pas la RDC. Conscient de cette évidence, le service national étend désormais son expertise vers d'autres provinces comme le Kasaï oriental ou encore le Congo central. Le service national se veut être l'un des piliers non seulement de la construction du pays, mais aussi de l'homme congolais. Un homme congolais formé, patriote et au service. Vous allez voir que Batouana, ce sont les premières personnes qui ont un groupe d'individus dans les réseaux sociaux motivé pour le banon Félix ne fait rien chez eux, Félix ne fait rien, au Kasaï Batouala Anzala. La fois passée, nous avons parlé que le chef de l'État a lancé, n'est-ce pas, le travail de la construction de la route Kalamamboji, passé par Ndekesha, tout ça. Ils ont soulagement mon pour l'espace Grand Kasaï. Mais le chef a aussi résolu que Masango ya Kanyama Kasese et que ça va tourner Kasaï. Ba mekana ba ekolo ya ekolo eko kita
Donc les besoins primaires peuvent être pris en compte. Moutarozo foufou na facilité, peu importe ba moyen na yazana wana maboko. Mais yo zo masango batu balia. Olo kabela ngwa tabatu. Ou soit au revendre on a prix moko boy un peu élevé. Yo zu masango ki boaka. Vous pouvez vous rendre compte le niveau ya mutema mabe batu yo bazo rendre fati un mauvais service. Souci na bango ki batu bandi mayete. Chez eux campagne de diabolisation on est continué. On est rappelé la biso bankambo ya kamona ça pour l'époque. Que ce sont des politiciens Kassaya en manque de il y a mitema mabe oh basala ki que Kassaya souffrir. Batu ba kufa kuna que les gens s'entretuent. Aujourd'hui, même les petites avancées, événements, on est même à tout. Kassaya est dans la phase de reconstruction. Il faut que tu aies il faut que donne un seul. Doit servir d'exemple pour les autres. Il faut qu'ils soient condamnés, ces messieurs. C'est un assassin. On ne peut pas comprendre que il y a niveau. Il faut que ces messieurs à côté à prison. Et ça doit servir de leçon à d'autres personnes. Je pense que cette vidéo doit servir de leçon à beaucoup de personnes. Que le chef de l'État agit dans toutes les provinces, mais les autres manifestent leur mauvaise volonté, d'une manière ou d'une autre. Tozongi na plateau na biso bandeko balandi ki motema mabe aboye na ebite to benga yango biso to banda ko dénoncer déjà makambo depuis kala biloko ko uta bandundu o misili o mikungu o pondu oni ezana bato moko batelemaka na entrée Kinshasa ba koto leki ba minka ukuna pona kosomba biloko wana bapesa bangulu bacha bafumier na bilanga na bango biloko kota ate. Comment nous pouvons kondima que matembele comme itina niveau kosomba mana 2000 fois bandeko na ngai izalaka te matembele ebimaka na simandako pondu ebimaka na simandako kasi kota la population ndenge ezali ebele ba oya basimandako na biso ezokoka te. Kasi biloko ezo uta na ba province, je vous dis nga na uta province na yoka na nga soni tenga na mwana mboka. Na province tozo soma mupikwa munene ya pondu na 50 francs s'il vous plaît. Kasi ezali pe ko pole ezali ko tika la moyen bato basisango ezate bo bato basombe etikali. Balobi non toko ko livrer pe Kinshasa balia ka pe ata na 100 francs ata na 500 ata na 1000 francs. Kasi ba ito mitema mabe balingi te. Ba futi na transport cher au moins na moi boti ya pondu. Oya bukisi na bilanga na valeur ya 10 000 francs ebele yango ezali alobi no ekene Kishasa ndeko na nga te kate na Kishasa mwa mbongo wana esunga bango e servi ata na tina mapa me bazo futi ekoli wana ya somi na 10 000 francs ba futi 30 000 francs e suki wana te po koli wana ekita porter ya mbongo tango ekiti eza na bato mo batelemaka na ba parking na ebite bautaka wapi pona kosenga ete kolio nenge ekite sengele futa 2000 francs parking. To suki wana te. Elongo na 2000 francs parking, faut ko futa 500 ya salongo, mais wenzango pe salite. Biloko tekamite lali esengele futa sous dépôt. Boso mona ndenge nini? To so komisa biso moko makambo pasi ki motema mabe. Maman a foutu biloko ne 10 000 francs qu'il m'a foutu à 3 000 à 5 000 so biloko komi a ba frère on ba taxe na mso parking yo bona bo bani en futa ba futa ta ba 200 ba 300 ba 500 et ko permettre muto ateke la ba ike biloko na ndenge sengeli ba taxe belé boye. Est-ce que mbongo wane kota kana l'état bana mokonzi mboka kota ki yemo kazo ke luka ba investisseur na atomoni na société mo de la place na mikolo ko ya tokolobela yango bapesi ba milliards de dollars ba investisseurs ba na ba milliards na ba to investir na compagnie oyo et produire pour na ko soutenir ba congolais ba investisseurs bazo utana mikili sa et là mais mbongo na biso ba taxa wenze o boye ba futaka o ba kangi mutuka mbongo na tout ekenda wapi. Est-ce que quand tu as une caisse à l'État, on a un qui détournement. Tu as un est-ce que bon on a une caisse à l'État. Mais bateau baza relaxé qui moté mon mabe oyo. Au comment na bango lobby, baza na union sacrée. Au comment na bango lobby, basali déclaration. Nous soutenons le chef de l'État. En quoi besoin soutenir yé? Pour relaxé qui moté mon mabe, pour soutenir les sangana na bino et tinda rabino, pour traverser na union sacrée, pour bobo mabo bebisa. Eza kito côté komona bato ya bona yango IGF esengeli est formé ba structure
to ba filière to ba sous-traitant IGF elandelaka na biloko abona ba province disi na ba lufu wana lufu bane ko produire biso ba savon ba sucre ba semoule ba nini mais lufu calvaire eloko malongo eza te biso pe to bando kete kakuna ba njomba ba fumbwa ba mbika nana okende sous lufu tracasserie eleki mokonzi mboka tali a place wana ko tsa ba entrée belé na mboka na bongisa tongi tala lufu nde komi kitoko. Au moment mokonzi mboka bongisi lufu komi kitoko kope kufi au monde ba obebisa bilo nyonso po ba lobi au président a échoué Félix Tshisekedi a échoué ibika ko voyager mais ba voyage wana ezobo tambuma soki asala ki bongo te melingeza la catastrophe di chaos lufu produisa so eloka malonga te to komala ba indika ba whisky mike tracasserie pele ki ba mona ona carburant fimbo yo kolia osombi 10 bidons au ko se retrouver ko tshisa na 3 bidons 7 bidons tracasserie au DGM au ANER au nani boy biloko wana est-ce que zongaka na kesi ya l'état boteki en botiembon point d'interrogation ils a passé donc commission moko a suivi et sengele landela biloko batu nyonso bazoluka ko salir pote baloba ki mokonzi azo sala te ko saboter ko sala makambo be sengeli bakangama tozoko bana masolo na biso to monaki baiki bazali ko dénoncer likambo tali guerre babenyango guerre pona nini bato bakufi ebele bayakana bateke bazali ko welela o biso bakolo mabele o biso banani oyo ezali kamoko ne pas négliger parce que likambo na infiltration ekoti makasi bande kunangai o eza ba chef coutumier eza oui to proposer mino iba image tout à l'heure pona kolakisa bino pe ndeko zombi lolenga sali exploit ya ko kata hémorragie wana jusque là guerre esili kasi to betana oli solo a guerre yango ba mama bazali ko dénoncer bazolo bato moni bato mo bazo bana zamba baza mikuse ba msu baza milai me mwindu bakonda bilongi wana eza ya bisote bazo attaquer biso bazo tina biso ba mbwa pe bazo kata bato ba machette bazo kipete bakoti basakaje bakoti bazo kosana o ba msu o ngo bateke kota bateke o bayaka siko nani azoboma nani po kota bateke omona bato bakoti basakaje kota bayaka basakaje ezo pesa passe infiltration wana ba Rwandais bayaka na bibwele to bosana te na tango eleki na régime ya kala bayaka na bangombe bayaka na bango makolo bakotaka na ba Congo kokota bakotaka na yango banyama nyonso bakufaka to monaka oh épidémie ekotaki ebomi banyama eboye na bowi bakufaki me bato oyo bayaka na banyama wana bautaka na bango na partie ya este kuna baye na bangombe wana bango bakufaka te bazali bavandaki wapi n'est-ce pas bango bayaki na mission po lelo basala oyo bazali kosala bazali commandité na bakondi na bango ba Rwandais pe na bato ba travailler na bango en interne po basala mobulu kuna po ba traverser na ngomba na ona capitale to bosana te mboka ngo guerre ezaka pembeni ya ba Kongo eza musika te ezaka kawa pembeni soki ba forcer makolo ko atteindre pe capitale lobi ba préparer coup d'état to yebi déjà baso préparer ça et là oh na Chikapa ba tcheba milice oh na nino ba tcheba milice oh esika ba tcheba milice po lobi ba ko kweya bango nyoso na kati ya capitale basala coup d'état mais ekosimba te sur le terrain bato ba témoigner to mona ki bango ba mwindu baza boye ba oloba munoko boye biso a to loba munoko na te kitekeza ka bongo te ala ini bato bazo dénoncer makambo wana donc sengeli lokola ndeko zombi azali chargé à faire coutumière à faire taire likambo wana ekende peti na suko ezala te ke bakangi ba inconi kasi sengeli pusala e conseil po ba misusu bakoza pe batami na yango bandeko balandi to proposer mio eloko oyo to élément oyo ezali tozosala série to sélection ya ba émission pona kosala cohésion ba idée succession ba élément bandaki awe sukaki awa wapi tolanda lolingi kani ndiko zombi akutaki na mokonzi ya mboka pe lisusu akendaki akangaki ba milice wana pe achekimia na parti na biso ya ba Congo oyo
guerre et ça là qui régné. Ingénieur Mike, tu l'as biso ba élément toujours en amaso na biso, c'est parti. Sa Majesté Minikong Fabrice Kavabioko Zombi, grand chef coutumier, Ksoukou avait été mandaté par le chef de l'État de servir de médiation entre les protagonistes en faveur d'un retour de la paix à travers une cohabitation pacifique entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe. C'est à la suite de cette mission qu'il est venu faire rapport au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des chefs coutumiers des deux peuples en conflit. Et visiblement, c'est une mission presque accomplie en attendant le réglage de quelques détails sur le plan de la coutume. Nakendaki, ndenge mokonzi ya mboka atindaki, nakomaki ti na territoire ya Kwamutu, ndenge omoni na droite na ngai, c'est les Teke, chef de groupement à Bateke, et na gauche na ngai, c'est le grand chef Kianvu Kasongolonda. Donc Yaka et Teke. Donc deux personnes oyo babandaki ko kutana te, babandaki ko fanda esika moko te, soki bakutani babandaki kaka kobomana. Mais tango moni bango nyonso ensemble et puis na ye na bango pa mokonzi ya mboka pona kopesa rapport na oyo ya atindaki ngai, cela veut dire que de trouver solution sur le plan traditionnel, je peux dire, parce que likambo oyo ezalaki likambo ya mabele. Teke alobi mabele nanga, muyaka alobi mabele nanga. Et maintenant, bakomi ko bomwana total nani mabele mukolo mabele. Deuxième phase, toko kene maintenant na ba rituel entre les Teke comme makila et tangi na mabele na bango, baza na ba droit na bango oyo il faut ba yaka ba respecter yango. Et les yaka aussi na tour na bango balobi ke les Teke aussi ba bomi ba yaka. Na coutume na bango pe ba yaka, ba Teke il faut aussi ba futa na ba yaka. Le grand chef Manikongo, dans sa mission de pacification, a eu écho d'une main noire derrière ce conflit. Il interpelle la classe politique, notamment les députés, à ne pas s'ériger en tirer des ficelles pour attiser les feux. Conseil Moukié n'a coupé ça na bailli politique entre les Yaka et Teke. Vraiment, pour influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, bah député et surtout mingi les députés, bah député Batika ko entité baninga ba Teke ou pe ya bayaka batika parce que tango batu bazoko kufa ce n'est pas bien. Donc ngai na pesi conseil pa ya bandeko na ngai ya ba politicien oyo ya contre les kambo ebimi ba bima na libanda ya makambo oyo parce que tata mokonzi ya mboka apesa bango nyonso misala oyo azangi musala zate entre Teke et Yaka bazoko sala na kati ya gouvernement. La ministre près le président de la République, Nana Mananina, qui accompagnait ces autorités traditionnelles, note que les avancées sont très significatives et que le chef de l'État entend mûrir une solution définitive en vue de rencontrer les desiderata des uns et des autres dans un bref délai. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter et il a demandé à ce que ce processus continue. Donc, pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir. Et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener les gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village. Mais il y a une suite, parce que ces changements-là, c'est un processus. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent son retour. Il va donner des orientations pour qu'eux rentrent, continuer le processus de la paix. En attendant, tous ces chefs coutumiers ont été sommés de rester à Kinshasa jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord avec la bénédiction du premier chef coutumier du pays, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Excellence, Madame la ministre, près du président, voilà tous ces armes qu'on a recueillies. Et pas assaillant, je peux dire, oyo bomaki militaire au niveau il y a c'est quel village encore donc na ferme 7 na Muchetu na Mibe. Et puis un plus, donc c'est là que
on a récupéré eux-mêmes responsables. Il y a Tomboki, oyo mécontent pito, oyo babundi entre les Teke et les Bayaka. Donc voilà, bibundeli oyo mapinga accompagné qui roi mini Congo, oyo récupérer yango capitaine Jagger. Est-ce que okoki koexplike bakonzi biloko oyo ndenge bozwi yango? Biloko oyo ezalaki na maboko ya civique entre Bayaka na Bateke. Ezali arme blanche oyo etangisi makila ya bato oyo lelo bamisusu bakati bango mitu, bamisusu bakoti mabele. Alors, pourquoi tu as dit que sur le terrain pour sensibiliser Batou des tines nous salé salami la arme oyo ibimi na bandako Batou pe na maboko ya Batou ezali na ba preuve ezali arme pa mbate pe ezali na ba preuve uti na maboko ya Batou ezali na ba voilà coup de chapeau na mwana mboka zombie na musala emonani ndenge kimi ekoti. Coup de chapeau, boende zalaka, musala kitoko, totombeli yo mokako swaka kande zalaka. Kasi, par rapport à la vidéo, oyo e circulé ki na mikolo eleki, longi mokonzi ya mboka azali kolia fufu, pe azali kobenga, basana topin place wana, azolo bana chiluba, tozana topin awa na téléphone bolanda ki image wana, oyo bato à l'autre camp, oyo ba kabwani na biso mikolo yo, babimisaki pona kosalira mokonzi ya mboka liboso babimisaka yango kasi congolais lokola lingi mokonzi na ye alekisaki yango na baje I love you fufu munyoso gongo sala video akange loko na kingo azolia fufu I love you fufu j'aime le fufu nyoso pona ko soutenir mokonzi na ye o wapi bazolinga basali kasi mbala oyo babimisaki sous video kasi ndeko mwana mboka combattant dinosaure babengaka ye atinde su elema oyo to video oyo pona koloba ye azali ko soutenir pe mokonzi ya mboka video wana eza ya kala 2017 pe mwana mwasi akiaki mokonzi ya mboka na Lubumbashi azali na souffrance mokonzi ya mboka azwa Félix Tshisekedi azwa bokonzi me mwana mwasi wana aza na Lubumbashi aza na kati ya ko souffrir position malonge ezali te nde na yango asengeli ye pe so bakokanisa ye batia ye pe lisu bako soutenir ye pe moi financement par rapport à restaurant pour na commenter mingi te ingénieur Mike balancer biso élément ndeko combattant dinosaure to zonga pona ko chuter na analyse na biso. Le communicateur privé du chef de l'État Fatou Beton Moukantombolo Moma Wakanyinda. Le chef de l'État ngai en tant que communicateur privé à chef de l'État naïka pona lobe la vidéo mon réseau circulé dans les réseaux sociaux o bino bato la muka na bato PPRD bozo sala ba bo lobe lango bo ebe que non avant chef de l'État comme chef de l'État azaka na vie azaka pe na famille vidéo o bozo mo za vidéo à 2017 avant tozwa ezaki na tango ya maponami na 2017 o préparer nini campagne ndeko na biso titi oyo mukolo restaurant place oyo bomoni fachi azoso biloko na batopenka bongo bato na ba caméra ne muto organisaki ayambaki notre Fatou Beton chef de l'État na bato nyonso basalaki simanaye ayambi mokonzi mboka na ndenga mabete ye moko tande asimbeli esani bazo filmer et pas bato et baza ko zela que non va se servir pe wana. La dame elle est innocente. On a pris des vidéos sur elle et sur le président de la République. Et ça normal, et ça vit à la président. Président Azamutu, aliaka, loko la ngai dinosaure, n'aliaka fufu et belé kutu. Tu vois, moi nazo mon loko mabete et puis c'est une opportunité pour notre sœur parce que depuis le chef d'État Azo Bokonzi, sœur Nabiso a tiré la grosse chance comme on a chef de l'État qui bateau bazan zinga zinga chef de l'État ba topin ka bon surtout toi topin ka bon. Tu t'es servi là-bas, Sanya Mounene, ba peso fufu.
Au lieu aussi, sur Sengena Chomba Chakabiola, tu as même demandé le voyage. Tu as même dit que non, c'est depuis longtemps que tu es allé au Canada. Au Tchad, on dit à son voyage, tout ça. Mais la fille ici que vous avez servi, elle a préparé pour vous, moi je bien tout ça. Aziki Maboko Naïr. Pour Amona Mogonzambo Lelo, Topenka Bongo, tu attends quoi? Pour Osa que non, Titi, Chimuta, Akutana Mogonzamboka. Mais bateau, yo bazalaka, basalata moi, et l'autre moko ya bien Yamouke, Bobo Sana Bango. Non, ce n'est pas ça. J'envoie ce message à tous celui qui va voir cette vidéo. Beaucoup mis cette vidéo et pas chef de l'État. Ba kanisa mwana mwasi oyo. Ezangai les communicateurs privés ya chef de l'État. Les communicateurs privés chargés kaka makambo fati moko. Nazaka makambo susute. Ngana lobeka makambo oyo batangi président na famille na ye. Je suis là pour ça. Chef de l'État. Numéro ya mwana mwasi ezao nazana ngona solo lina ye a expliquer ngai ndenge vidéo isalemaki. Elle est innocente. Bato bazwaki photo eza bato ya mitema mabe oyo zalaka na bango muto a publié photo eza Lwaka Bwanga c'est Lwaka Bwanga qui a publié ce vidéo Lwaka Bwanga na staff na ye ya ba wakancha na ba chakuja na Londres ne bato ba komi ce vidéo net que non et comme vidéo ya mabe eza na vidéo normale ya famille tout ça bato ba liaki kitoko bo sepelaki bato nyonso oyo baza peme na chef de l'État ba komi ba komi ba conseiller na ba mandataire na ba bisika ebele bokanisa fiyo asaeli bino boliaki bokotaki quand même ata toilette kuna et pas naie surtout yo Topenka bon je te parle c'est moi qui te parle les grands dinosaures. Voilà les numéros de la fille. Numéro na yango yo ozomona comme on a Titi Chimuta bobenga ye. Les numéros c'est 82 082 12 48 304 082 12 48 304. Comme on a Titi Chimuta, elle est à Lubumbashi. Tango bino bokendaki bozonga kisasa, moi na mwasi atikalaki le gouverneur en place ya pouvoir wana asali boye. Na kotanga kombote gouverneur ngwa yebani bino so boyebi. Boluka mwana mwasi azo souffrir, azawana azo souffrir. Hein? Papa, balo baka na français non les bienfaits ne se perdent jamais mais yaye go bunga neni. Topenka bongo. Mvoaji mulombai vuluko koko na mvoaji yes ni chomba cha kabiol o chomba cha kabiol tela avocat o bangesa koko na ndunga wambush je de ni kambai ambi le petit we ni kabongo benze mushindu bambulisha mwana bakasheo hein vidéo en yeyeo c'est ça mais vidéo ça ina ndenga mabeki hein Lwaka Bwanga tika buloji leke le buloji we mwene buloji Lwaka Bwanga leke le buloji vidéo yeyeo botika ba polémique à pamba bino tozana bino fatia za mokonza mboka wana bo respecter chef de l'État beaucoup de ça ba vidéo ti bo pe ba vidéo tango za ki mwana mukete hein vous ba zoba vous mayele te c'est bien moi les grands dinosaures check je vous prends congé bye bye. Voilà bande ko balandi mwana mboka matondi na yo ba popo na inde sekisaka ndenge aloba Moudna Moutazana ndenge na ya ko défendre mokonzi ya mboka bamsu bazosala ngo par déclaration bamsu bazosala ngo na ba vidéo kasi ya kolakisa bido ezalaki mwa mingi tozo ko s'excuser na nous pona mwa ba retard bele mwa musu bozui tozo lo makambu ya kala mais koti na mwa retard bolimbisi ba problème technique ezanga raté kasi tozongi en forme pour na tina ko informer bino toujours actualité natango oyo esengeli mingi babenganga bokomaka actualité na temps réel bozamino na temps réalité te tozongi na temps réel biso sala analyse tozui ba vidéo tozui information tozui temps to komi to analyser to bimisi ba point to kolobia pe ba vidéo à l'appui et puis te ko rendre bino comme métier na biso esengaka to komi bel et bien na suka ya masolo na biso tindelanga suggestion nazo insister na numéro ezali affiché na ba écran toza wana toko kabino pe toko bongisa pe soko za na salle de fête toza na activité na yo za ne loko moko boye olingo talisa na mokili mobimba media yango yo totie na disposition na bino tindika espace promotionnel benga na numéro o ebandi na +44 okozwa boss ya tindika la personne de refin qui sombe à répondre na ba préoccupation na yo nyonso pe to selo musala ko banga na oteo ezala matanga ezala fête ezala anniversaire toza besoin loko osomba lupango ni nyonso tindika à rendre yo
service na sima caméra tozalaki na ingénieur Biyu Amboui na bosanité papa Sami na Paris na papa Dani na Bruxelles na bosanité papa Jean-Luc na Londres, sans oublier bozali tellement ebele ba salutation na bino nyonso bo continuer ko partager pe ko liker na mokolo leo to suki awa to kutani na mikolo koya bye bye.